Capage TV. Capage TV. Yo ebisanga na comédien nini yango o abima na ville. Oh, bon, c'est un comédien abima aya o ebisa biso ke o pa biso na ville. Oso mona. C'est ça. Toyo kaka makala ngunza. Changu, Gabois. C'est ça. Pompage. Mointe. Tokota. Parce que makalunga o a dégagé wana. Et où tu vas? Na motema. Na motema, hein? Oui. Balobela ka nini? Avec le mabe. Moi n'a pas l'indiqué kalunga. Kapachula va déconner tellement. Papa Kodia za kata morgue. Papa Kodia za génération na bangote. Tout le monde na ba génération na bango so mutakufi ko so ne bimaka, bitumbe bimaka, ba makambo belé mais bota non pas Kodi o ala na kata morgue. Ata pona bino te biso to respecter be papa Kodi. Papa Kodi biso to tala na noir et blanc bino mo total bino na ba CD. Te mec na na hana nenge ka ba comédie. Te Kapachula na ndenga comédie te makalunga za maloba mabe. Oh na zo mona za ndika mke. Ndika wana o ya bete za ndika mke. Po bango mo ba reconnaître que ba finga makalunga mabe c'est que moi n'a pas de mabe. Le ko déranger ngo. Le ko déranger ngo wana. Mame pela. Pona nini tetanga yaki abomaki moto. Parce que ebeke langage na yo oyo ko bimisa wana e ko pelisa so moto e ko pela lisusu. Di shababo déconner. Oko finga mame pela pe bongo te. Oko finga bongo te sopi makasi. Nga so na zai mwasi ne no permettre te. Ba rola basi na bino eza nini. Na moment moto epela. Toto le bena mamu ba couple fa ba yo kaka. Bota boy sa basi na mio ba ka otala. Ya où c'est quoi? Bo le bela vanité. On a lole rozalate. Hein? Bozo le bela vanité, c'est comme si nzamba la li pongi. Na vie ya mutu. Bo le bela vanité. Est-ce que tant que finga muto yo azana kingabwa na fin fond azana kingabwa na fin fond ça la toilette na dubu bita fa boke de poto bo sali toilette na dubu te. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Noël Ngoya, Charisme, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. La Isa cosa di po', Salut à tous, c'est CMO, j'espère que vous allez bien. J'ai une grande annonce à vous faire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la sortie de mon clip Ebebaka. Allez liker massivement, kiffer, partager. Oh, ça donne de la force. Que de l'amour, prenez soin de vous. Peace. Yeah!
sika ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino baterrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe eza na bamibange na baconcession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous-soucis qui capache à outko sukola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya pakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazo pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atie biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etikao kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na ngai ebebaka te bosepela na poso na nga likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Capache Télévision, merci. Vous avez vraiment tellement ébélé. Clarisse Niembe à Guylaine Gansebe, merci. Merci en tout cas à Papa Dior. Merci d'avoir eu la Rabisso. Vous avez vraiment ébélé. Il y a aimé Ponda Mali, Privé Driver. Merci en tout cas.
boza vraiment belé bakasi boutique ba Ritz beauté ba tam tam voyage bato bazarana biso pene longo redezo flat hotel merci vraiment boza vraiment belé o bo contactera biso bozarana biso bino bokipara bino te au fin du mois au début à mois ceux qui pene lo ezali en tout cas vous partagera na capage télévision on ande la sara bolingo bolingo ezali bozomona mutu te azana entreprise azana te bobika ke capage télévision ezali wana pona biso. Merci d'avoir onyo sopena balanda biso, merci d'avoir onyo balinga biso en tout cas. Madame Jojo Yeli. Jojo Yeli en tout cas. Boutique d'habillement Jojo Yeli. Eza ana ville. Adresse au comme non ezarani. Dans la Simakaka ya galerie présidentielle ah et pas madame Jojo Yeli na Washington. Wana madame na biso to koti mutasika. Je me stick sur téléphone en tout cas. Merci Naidi pour le passage. Madame Jojo Yeli, Toroye la Owana, en tout cas, Tozana Malika, au côté, la capage télévision, la Bokasi a dit, beauté là, Talaraye, Pakarabiso habité, Madame Bazarana Bango, Kapachula, mais Jojo Yeli, voilà mère, non a pessioyi. Merci d'avoir honneur Balanda Bisomania. Boni. Jojo Yeli. Ah, na Washington. Makambu. Kota kaka. Washington. Madame. Ye azaka kandeti Ritz beauté. Toza wana. Boutique d'habillement. Mam nyonso ezali. Na sepe na robe kitoko. Tika boy. Ba créativité na nga morote. Non peso. So longo ka ejo mystique. Non peso. Non belle au CP là. Au CP là. Comment? Ngamu place na stress ya de. Te là. Ba même en remplaçant. Là. En tout cas, va abonner à Capage Télévision. Vraiment. Encouragement au beauté c'est ça. On a soutien au beau Sarabiso. Au moins, le na zongi sous na vert. Moyen. Ritz beauté nzambalo. Vraiment. Number one. Vraiment. Nous sous aussi décision dans le bélango soutien. Na comment la saga ne l'a pas. Donc dans le bali soutien Ritz beauté et la maka de l'oba. Parce que biso toza ba Ritz beauté ba partenaire na biso. Ya libela. 1000 façons ya ko ça la promotion. Ya libela. Dans la façon sous ya rola te la paix la maka. Attends, là, tu as un lobby pas capable. Je suis parce que tu as une société. Yango wana kaka. Fondation Mon Dernier Espoir, ya Mireille Baka. Ya Mireille ko commenter lenga. Abilemba toujours. Ça ce que ça bien. Nous devons commenter tes pas à ça le plaisir. C'est ça. Alors on commenter pour voir la question que voilà. En tout cas, il y a Mireille Bakav, merci pour notre soutien. Et merci beaucoup à maman Clarisse Mouyembi, à papa Guilain Gatebe. Vraiment. Je vous aime beaucoup, mes parents. Vraiment. Merci beaucoup, Marceline Bi, à MC 5 étoiles. Il y a une boutique toujours propre. Et là-bas, chaque fin de semaine, il y a des t-shirts, des pantalons. Marceline Bi, à MC 5 étoiles, Bino Boza et Bisso. Quand on est capable de Bisso, on a Bisso à tous les gâtés. Oui, pour intérêt comme ma casse. Biso to bois karaté pour na bato na ba sepela pour to bois kaba to bois kaba na makasi balinga rapete er moko ba c'est la fiesta goma depuis balinga te mais biso moko kaka pour na biso to mona ke to na le ko pesa bino yangona dédicace de que ça la biso vraiment bien en tout cas ya domestique faut pas distraction. Avant ça là, il faut me la tirer rouge. Ah, cocaté. On recommandé du son milique à kilo. En tout cas, merci beaucoup Nabino tous mes jumeaux paradis, je vous aime beaucoup. Joël Paradis, je t'aime beaucoup. Donc merci beaucoup Nabino tout bolinga mania malika partout dans le monde besoin d'abiso na vite bozé belé o bo soutenir abiso ya aimé ponda na pesio bambote nazo zela kaka suite ya ma matière nanga nazo zela José Mulumba le boga ça répondra qui nani a répondé Nicolo en tout cas ya José Mulumba motema ya ma Beni Barça en tout cas na pesi bino pe bambote na yebike bozé belé bolanda biso on est ensemble vraiment to lobeli kamamba de soir na moni merveille mado comme on tchape na moi libumwa ba bia utai kobota mais na moni ba vidéo penza ya libumu na ye akomo posta on moni on dit déjà bon eloko sikezara na osute ya kapachula
peut-être bino kaka nde bo respecter toujours coutume hein. C'est ça. Ozo respecter toujours coutume ozangi na ope mbongo pe ya kosala baby shower te ozangi na ope mbongo pe ya kosala soki nini te ozangi pe téléphone na bieto ya kosala pe vidéo na yo poster et tout mais ozo respecter toujours coutume parce que coutume existe très important coutume existe à Kapachula nous sommes des bantous toza ba bantu yo kati ndoki akolongo ate pa pumba ya tipoto bango ku bakenda poto sans visa soki ndoki ezaka mabete mais biso to linga to koma bandoki to kenda ata poto na butu vraiment ozomona ça dit kindoki ezali il faut to ibaka toujours ko protéger bana oh to memaka wana eza nde ba venir na biso to memaka bango pona batute to memaka bango pona bata mokilité. Quand même, il faut moi discrétion, ils arrêtent toujours dans la matière, il y a ma dessous. Il y a ma dessous, ma casse. Toujours, surtout dans la matière, ma dessous. Il faut discrétion, ils arrêtent là. Ozomona, manque monde déjà ko évoluer. Ngana lo bango monde déjà ko évoluer, mais ça m'a souska te faut ça là pour monde évoluer. C'est ça. Yo ebisanga ni nza boneza na TikTok. Est-ce que non vivre te? Moyen. Ba katinga kuna ndela paradis. C'est ça. Parce que na mona ke na ko ipe ko kota. Na ko ipe ko kota te. C'est-à-dire, et l'autre, ce qui n'a côté, il faut changer l'autre côté. Relation, ils ont dit, on soupe, on soupe, on la rager, on soupe, on la rager. Maman, destin, oh, nous avons ça tracé. Il y a un bateau, il y a un bateau de mboka, les mboka, il y a une opportunité, nous avons mis poto. Vraiment. Et ça passe dans TikTok. Et ça passe dans téléphone, nous avons mis chance ya mutu destin o nzambe njela o nzamba tracele mutu ekotika la ka yango o nzambe soka fongoli mutakanga azalati nzambe soka lobi mutu o yakoboya zate po nzamba nimbaka te azalaka toujours boyi ozomona kapashula alors tout un peu que c'est la plus moi coutume parce que toi babantou mais félicitations na et ça ira bien au sali peu musala mo pendant longtemps après un moment au vandi peu au bo taper bana na parce que carrière no ici la ka beauté sili peu bo e kaka po 100 mois na et ça passe kapashua maman musu bakanga ba bandoki au bo tité ozaka na mbongo ti osili si mbongo tout ka bo sans ko bota nzambe na pesa mwana mais opportunité soke yé bota na yo papa chula wana bato ba félicita ka yo ebele to na lo belé ozo comprendre o bota bana na yo dans le calme vraiment donc ba bota bana bango batala pika ba talenté c'est ça batala pe ba caractère po ebele pe ba bota pété na ko que nota la succès nota la combo so na bina me mazemi na vanda na bomba na vanda kobota de 9 mois tina kota wale 3 mois 4 mois une année demi bominga carrière après carrière pour carrière on a peu succès ici là non oui mais ce que après succès aussi là âge peut pousser ni pour succès peut zélote âge kita tant succès les ala kaka âge peut zo mata un moment ce qu'on vend de bobi na se tu vas sans moi na non on peut ba o encore ba sala banko wana ndi nzambe pe na suka pesa bango te mais quand même nzambe nda pesa moi na ngana yebisa batu oyo baza na plusieurs chances à to balité ce ko coûter une opportunité ya zemi na yo zwa zemi na yo bota moi na yo vraiment merci Maniato qui est vraiment très bien batusu balobi pont o ebukana ki wana ministère na biso ya fondation moninga ya Mireille Pakav babi to sekate parce que azaki quand même na volonté batusu balobi trop pressé pe bongo mabe mutu batusu balobi négativement batusu balobi positivement mais yo kolobani en tant que omoni mutu amona kila musu passe ya bato à côté kuna mité to sala bongo pompo na minute to loba ba sali nde ba sali mabe mais to pe salam sous tort na madame onati to pe sa tort na madame te to pe sa tort na madame te congolais aventurier ya solo te kapachula congolais aventurier pour on est même 100 personnes te quand nombre de personnes to monde ne pour ekoi bon on se même 100 personnes on est un scandale batu bakoyo kufa bana mike ba oleka wana po pour ekoi pe boy bana bazoti bakoi na ba mai batu bakufa c'est scandale pona yo congolais olinga ko lia mbongo mais musala o sala na mbongo mke mbongo eza yo te mutu soka pesi mbongo somba soki barre de fer 100 somba 100 congolais mabe na ye ba pesi to musu somba 55 à ciment o ko sombi ta musu 30 o bombi 20 ko la batu ba otonga yango moni bana pote belé ba comment préférer quoi tonga ndaku na ye faut yé moko azo somba ba sima na ye ba otonga ya ovanda toute la journée to boyite na musane s'intéresse alaka mais congolais exagéraka
opesi ya sa mpona intérêt na bango moko pe po wana ta mususu kosunga pe bino moko place bozali kokatana na banzela mai oleba lela baosepela bezo wapi bozosepi yango nazolobeza makambo mosusu na place tolela biso tokoma oseka mais na place tolela wana eza fo tolela ti moto abimisi mbongo aya inauguration na ye moko na po elakisa po nzambe akosaka te ntango ebandi nongo na ye moko yo moko moto opesa mbongo obanda na kokwea avant bato mosusu baya kokwea po soki peut-être inauguration esalamaki te bolingi bogarde nka bongo boyebi kaka mpo na biso eza bien bato baoya baoleka ekosala nini bato bakufa ozomona capage tokondane madame wana te madame wana esali important bato bazoluka basala oyo bazosoutenir bato na baniveau wana ta mosusu bugumesa commune na sala yango te c'est ça mais ye ka individu mais ye aye na un inconnu un individu aye mpona kosoutenir tosala ta pont place boye mais tobosala peut-être toyoke mpe na baélection tokomona bapont ebele bando oyo osalama baterase nga nakolia mbongo na polo nakolia mbongo na polo nakovote te oyi pani bayaka ka bongo mais na suka bakangi bachombo ata singa kore ibebi na quartier baoya te babi bazwaka de o baza kuna bazwaka de 23 mwana ngaba mais bugumesa koma futa na gombe bao bazwaka okadi so 23 000 te okomprendre eka pas lipa 250 ba persévérer bato pont ekoyaki mutu mususu oyo bongisela bango po toke na élection kasi on a lobby te ba député $23,000 bazwaki na mutu moko bazwaka eza problème te bazwa na bango nga kolia polo na mbongo na kolia polo na mbongo mais na kovote te po basala biso bankomoko bovote bango après ntango ekoma ozwi pouvoir ata Singapour kata ina nzela ata transfert eziki bovanda 2 à 3 ans bayeba su bakomi na hotel babosani na bino ba base te kuta ina nzela oyebiseke na votaki yo basoda mukamate ale pusana kende mais soda nazalaki te ntango yo oluka biso toyebi ke kami te babando yo oluka biso vraiment biso tobota mapapu totali natalaki extrait moko ya mpaka na biso prophète Francis Tatou mobali ya kombo na nani semeki national alobi ye penza atalaki pena mwasi de ava bala ye na ndenge nini amona pena ke mwasi o nga na obala akoyela nga mikumba te omema nkolo kolemba te po mwasi ye moko deja futaka biye aye a place mobali aza mwasi ye moko deja yelaka mobali na ye bakado mwasi ye moko deja azwaka charge na ye avant mobali apesa ye mo eloko mwasi asengaka te ye wana nde mwasi ya kobala oyo pena nde mwasi mpenza don abala pena mwasi ya subasima te mwasi ya matière te mwasi oyo mpenza yebi ke mobali nanga mpe so aza nzala ifo napesa ye eglize oye maboko okoloba bapaka bakoma préféré bana bozwi kapashula déjà non na matière mama nzambe il faut la biso na bala mwasi o azana mabondeli mwasi lele wana mwasi o alala rateto na CR nyonso mais kapashula na ndenge logique la boyo la biso mwasi o asala bakado yemo c'est tali biso mais faut pas bakake mwasi pe fa kamera yo kamera jimote kapashula ti déjà bala na kabete ndeni kasi yo mapesa exemple mabe te ye fa na biso na bala mwasi oyo alalaka vraiment batolo na se en tout cas lekisaka ngonga prière te en l'église makambo yo ke te yango bafille na kati église est-ce que tali bango bakado mwasi na ye pesaka est-ce que tali bato église kapashula makambo so na presque tolela tokoma oseka tobeti mpe maboko loka prophète à faux pétage kapashula kapashula tokoma perdre babiloko tokoma perdre bakibomoto tala eza na bapasteur oyo baoza sincèrement juge pa nzambe eza mateya mosusu bokoteya bato te lelo tokoma omona bapasteur na baeglise bazoteya makambo econcerne même bandimi te biso bango ya dio mystique noku tokomi te déjà le bain lobby ça derrière jo lelo dîner pour yo coup de lien na biso na to lien derrière libela kapashula
N'habite son dans l'obama bien. Aux autres, bien ma caisse. Bango, il faut battre. Et puis, tu as attendre de la fin. Battant au bino, vous sacrifier pour n'avoir ça l'avantage. Il y a moi, ce balaki, à ça, comme cadeau, ça, on est. T'es le banzambe, batu babongo la mitema. Moi, ça n'a mallette. Dis-moi, mallette, scondé. Moi, ça n'a mallette, ma caisse. Même à Tanga. Paradis nanga zaki millionnaire. Na oya nanga na YouTube tu peux komisa na bala mobile moko aza millionnaire. Toi la posa na hote. Et concerné batu bota biso te. Et ko excité batu na mama mususu. Biso il faut to ya ko apprendre batu. Net nga boy na alliance nanga. Il faut na ko apprendre batu non ba ici bon ba alliance te que vie ezali. Après le mariage, oui. Vie ezali. Vous persévérer, nous ça bino grâce un jour, personne va continuer, nous peut se libérer. Oui. Et ça défendre biso bato na balance. Pour nga moko na ndima raté que un jour non là ta mokoloto. C'est ça. C'est pas facile. Donc ça dit et ça défendre nga. Faut na ko lendi sabatu. Que nzambe soko te nzambe na vie na yo, soko te espoir na po nzambe linga confiance. Ouais. Aujourd'hui, on a capacité. Et c'est des fois, le pasteur, il faut que ça biso. Toujours qu'il attend de la fin. Mon qu'il est bébé makasi. Ba makambo mususu, eux ils allaient cater quota. Ba pasteur, faut pas se battre. On va y couper ça bassi na bango. Battant, on va y couper ça. Bien ça, on a dit pasteur Denis Lessi. À faux pétage. Nenga zo bina bongo bina nani. Abina nza meto bina batamokini. Temokini. On va pas danser c'était. Pour Nintendo, tu passes de l'île, c'est du soca qui a changé à pengwa déjà. Il y a bien ça, il y a bon. Te azara bongo te, bongo ezandeni. Bongo ezandeni, et pas nzambe bongo ezate. On sala alliance na nzambe, sala na nzambe tisuka. Et pas nzambe bongo ezarate. Oh, et pas nzambe kapachu eloko bongo kutwa simete même ata polo kolata te. Te. Ton courage que loko to mona te za mabena miso nzambe za ko honorer te. Tant que dans la boîte, tu es dans la cobine, vine tout ça dans la boîte, et ça répond à le coup de Satan. Oui. Et ça répond à le coup de Nzambe. Surtout, il y a un Nzambe, bon, au bimi sinje bon, il y a faux pétage, au bimi a pété. Et ça répond à le coup de Nzambe, tu prends le coup. N'a pas danse aux obines, et ça répond à le coup de Nzambe. Et ça répond à le coup de Nzambe. Bah danseuse aux yeux, bah fille aux autres tambours na bango. Est-ce que bah na ligne bon Nzambe? Attends, mon kid. Pour nous yeux, biso ba protocole l'église, non, tu y a ba, tu as bon attaque clip à péter, il y a faux pétage. Pour ébi que ma cambo c'est les ans d'ailleurs, il y a ma Nzambe. Bon, Rosala, sincèrement, jugez pas Nzambe. Biso to jugez binote, pour biso na binote aux a jugé, mais bon, bino za sincèrement, na sincèrement. Bon, Rosala jugez, pour vos salaba alliance na Nzambe. Et ça dit quand Rosala bongo te, bongo ngwezande. Et pas Nzambe za bongo. Yo ibisa Nzambe na jugement, Nzambe za ndenge na ngai za bongo. O ibisa Nzambe. Nzambe ko ibisa alliance yo sa na ngai za likamba bongo. C'est ça. Bongo ngwezande ni. Soko pengui lo ba biso ko pengui to ko comprendre pe to sa sous analyse to comprendre que était a pengui na ye eza normal asa la bantembo na ye po pengui a komi na mokili. Pasteur Francis Tatou bote ya batu liloba Nzambe to komi na suka we bote ya bo faire voir batu ke makambo zo ke ne mabe bakota la bopito bokondia lokolo ezo senga te faut sala boy boy komisa mamba mwasi na olinga mwasa makasi mwasa futa billet mwasa sala ka boy mwasa mobali de so comme na niveau bala mwasi ça dit c'est que ça choix o yandi mosala c'est que baso bazanga ma trop o décourager baso moi na bino bato bokota ba église pasteur alobi likambo e concerné bino te maboko amen on va on peut la sigénie bate bino bokonja likolo po yo beta maboko makasa amen ba muta obeta lisolo sentiment ena mwasi na ye yo kuna amen abeti solo na est-ce que motiver on a nini c'est ça a motiver bino te et la kisi ke bino lo ko wana ngote mibali ba ko bala bino te po wana ngote po bo senga mibali Kapachula, toko yeba, au moins des abouis, tant de la femme au pays, et qu'on compte à péter, j'ai compte à type à la bombe à pasteur. Bon, pas quand tu m'as té, na bon, tu te landango, pour biso, tu vas pas payer, tu comprends l'idée à te, tu comment comprendre ma théa. Film à Yesu. Kapachula, film à Yesu, la kawana. Pour comprendre, ba ma théa bello, ba pasteur, ba théa biso, na ba distraction, ba tout, ba mon akaka qui est dans l'église, ça se comprendre de l'autre côté. Mais biso, tu as la bango, tu comprendre belé. Vraiment. Tant de la fin.
Et puis surtout Kambouya, voici l'homme na papa Bisomukuna. On dira tala que mission na yo un papa voici l'homme a changé pena combo ya. Oui oui. Église. Batala biso. Et belé na ba fenêtre bayaka. Na fenêtre, na porte. Bayaka. Na lidusu ya ndaku ya clé. A changé pena quand de ça qui ACC. Na ebisa qui ya ACC. Bandimi ne to pesa te. Église to changer comme bozo kombo. Mais biso ne bandimi. Boko zo bandimi te. Kombo to changer ACC. Bravo. Na sepe no pour pasteur François tala di biso pa te kombo ACC. Et encourager ngai, et motiver ngape. Na moi na lobali kama mabete. Ben oui. Na lobaki en émission papa bandimi ko pesa te. Dans les bouillona. O pesa ba nyonso. Eh, zoa kombo mais biso tika biso ka batu. Tika boy. Pour kombo to changer. Yango ne commune. ACC. ACC. Ba continuer biso. Baza ba scène na Nzambe. Biso to yo contredire bango te. Mais bango biso ba yeba. Biso pe to landa bango to tala bango. C'est ça. Ba langage na bango. Ba ko swana na bango. Tout le monde est pasteur Mogisho. Na vidéo François Mutombo ya ko zongi selanga mbo na ngo defaki. Y'a pas continué mon cas. Boza vraiment dans les bouillies. Makasi. Boza dans les bouillies. Peut-être je sais koti bino. Donc yeba bino na misana bino. Biso to ko taper paradis pour na bino te. Moi te. To ko taper pour na bino te. Biso to na ba mabolongo na biso to buka na banda ku Nzambe mawe kita. Pona bino te, biso to ta bino lo kwanda ko ezika. Mais na o bakisela bino sincèrement, jugé. Biso to za jugé mais bino na sincèrement. C'est na sévèrement dikolo. Sévèrement. Bino na sévèrement. Na sincèrement. Na sincèrement to sangi sunyonso. To pesi ba. Biso to za na biso jugé. Biso no ba dio mystique. To za jugé. Mais bino sévèrement. Vraiment. Bozo fingi sa komba Nzambe. Biso Nzambe ayi biso to na bali percer. C'est ça. Ayi biso da boy. Ayi biso bali tatu bali percer. Mais bino to bokendo sa alliance na Nzambe. Olobaki to Nzambe lo bino finga mninga na pasteur. Olobaki to salaka alliance na Nzambe pour la Nzambe ke vina nga na bonjo na maboko na yo. Na na droit et erreur te malgré na muto masumu. C'est ça. Ozo mona kapashula. Bozo swana na ba YouTube. Bozo mo passer mon guiche. Yoko tundeza bonne église na e consultation faut kota $20. Bakenda po futa. Ba chrétien ba futa. Na ko futa pona nini? On dit ba Nzambe za gratuit za ofele. Oh, ba futa. Lilo Nzambe za ofele kapashula bato bakenda kuna po bana ba foi mukie bandimela Nzambe te. Comment on dimela bata mukili? Oui. On y a vu que fout à $20 dans la consultation, on dirait y a un Nzamba qui t'a pas tant soukut et on va passer ben Nzamba à sous sans espèce. Ouais. Bah si. Bozo kou fabino mo pamba na ba pasteur. Oh boy, $20 consultation. Bible et senga biso. Action de grâce. Mais je senga consultation. $20. Et je senga ten. Ouais ten. Mais bozo kende on peut ça va $20 ba consultation. Consultation ça yo moko Nzambe. Yo moko na Nzambe na yo. C'est ça. Hein? Ok fouti $20, on dirait yeta quand on peut ces consultation bon qui telo Nzambe wana a mona yo a observer le quoi docteur a tia mutu nini batara obata malaria c'est un combien thermomètre. Hein? Nous sommes besoin de condiment mukie batu ba comment ko vivre la condiment mukie bozo tale la batu bozo tale la batu mukili o Nzamba créer na yo na ye bozo tale la ye ba pasteur baza batu lo ko biso différence c'est ça pour ba sala ba alliance mais ça ba pasteur be na YouTube ba to kolonga ba komba ba pasteur to yo benga ba on ba kombo na bango neti ya deni o benga ma ya deni ala sous pasteur te biso to mema masumu yo bengo pasteur. Mais je ne sais pas si c'est qui pasteur. Non, non, ils ont un sens. Soit on l'a fait dans sous-bâtiment, on l'a fait Tina, moi c'est naïe. Soit on vit tout l'andianacé, l'intimité que je suis à la Kamakasi. T'es pour comment pour Yoka Sony. Mais oui, comment Yoka Sony Kapachula, comment Yoka Sony. Rien de grave au monde est pasteur, n'a vu sur le salaire sous. Pasteur va continuer à distraction. Ba pasteur ba koti na banini taka mutokane ti ya denya lo bake oh mais ata ba benga na boîte moko boy akende boy mais ngaku na na souffle muta ibisa ke ba kutene ni na ngwasuma oh na ko sa ta kapashula oh comprendre oh na bien kapashula tala mais boye ba sévèrement sincèrement boza juger biso to za juger mais bino to bakise bino ba sévèrement
tomoni papa kodi aza la morgue malgré babiloko nyonso ezoya tolobelango na yango tosimba ngo na suka quand ranze matanga cheko omonaki yango ndeni parce que bato base plaignaki ke ezalaki mpe mwa kilo na bato ya maboke on dirait etalaka mpe moto akufi po ya cheko mpena bato basentir yango te bato base plaindre trop bato balala ye te na veye mortuaire matanga cheko mpe nga mpe nakenda te parce que nazali na famille moko mpe ekufelaki famille singa bakufelaki ya jona tokomi kuna point ya makambo te mpo makambo ezali kapashula omoni kapashula naloba kolela moto ya volonté kapash kolela moto eza volonté omoni nde angélika balelaka ye mangélika azali mpe na binemisi ebele eza volonté lesase ka esa kundami na ye molimo ne mpe malakimia mpo na tieko kutu moye toloba mingi ya te mpo na ebanda etina suka tomoni nde eleki moye tobakisa kutu ya te tokoforce mpe bato mpe na matanga te mpo nga moko nayebi te baolelanga ndeni mais molimo atieko mpe maka na kimia mpo esi bakundaki ye pakodi namoni mwa respect ezali po papa oye mo pas azali mpe na respect makasi respect ezali ondika déjà na matanga pa akodi respect eza bongo dans le bouillon tomona ya youtube eza nini eza respect dans le bouillon oyo youtube eyindi ezolala te eza respect molimo apa tokota mbaa moko tokota te pakwedi mpe ya son âme omona mnese ya jo matina papier te mpe ya son âme papa akwedi baza bato totala bango na basede te totala bango na bateva noir et blanc plasma na ekoti te c'est ça oke mpe bopa ya bino so tv ya bino ekufaki boke mpe bavoisin mpe bavandi ti bino na se na kanape te botala so makelele boti makelele ale bobima kapashula somo pakwedi papa kimbateke aboya reportage ye lipati somo ye sengo papa masasi papa elombe baba ikone balipati mpo bakende ovanda na poto lobaka mpo poto eza mpe cimetière emelango mpo bastar rebele balipati babastar totala bango na cdt me na noir et blanc plasma ne ekoti te ok pena papa leki na bino mwaza na mwa tv na ye pa ya nango ya malgré noir et blanc kaka mais à l'époque ezalaki spécial boye boye makelele mpe bovanda na se na tapi wana kanape bato bavandaka te mais lelo bato bamo bavanda mpo bakanape yango nayebi te kala ezalaka nini sali te okobebisa to nini biso totala bapa akwedi bongo vraiment asali mosala ebele soki lelo théâtre mpe koma na valeur c'est grâce à bapapa wana mpo bapesaki théâtre valeur markage ebele baa babénéficiaire ebele baa babénéficiaire bapa akwedi nde basali théâtre ezwa valeur bino boye bokomi na bino ka obénéficie molimo na ye mpe na kimia papa akwedi akoli malgré liwe ezalaka eloko mabe mais asaleli vraiment temps na ye asaleli vraiment temps na ye bacondoléance na famille na ye na bana na ye na baartiste comédien oyo bazoreconnaître ke towana papa na morgue po misusu baoreconnaître tokopesa mécondoléance na baartiste comédien nyonso te po misusu baza dans le boui baoyo baza dans le boui te oyo baorespecte nzoto ya papa ya kwedi neti bapapa elombe topesi bango bacondoléance vraiment en tout cas tokotaka mwa musique mokie babi mpaka fali mpe etikeli concert wana ye moko alobi ke mama nyonso ezalaki réuni te mais bato balobi ke bato bazalaki mokie bato bazalaki mokie yango fali pupa amataki te deuxième question na biso rapidement mpo toyeli na biso mpe miziki te eza conférence de presse ya ferego la namona ye mama kongo ayaki bon aza na ye motu alobaki mpe nyonso ya mabe te parce que alobaki orientation mpe bureau ya organisation ya mambo affaire il faut ezala mpe dans les bons parce que aza mpe motu monene so ameki ata korecadre mo babiloko mosusu esala mama kongo mpe azali na conférence azalaki te ayeka abeta nzika alobi bato nyonso faire abengaki na conférence bajournaliste nyonso abengaki mapapa mapapa batakala basila alobi donc na baquestion baser na biso malakasanga azalaki wana en tout cas namoni mama kongo miniature etamboli
oyeba te mama Congo keba la faire. Samo. Siko oyebi. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki Monique na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ebisa bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokozala décité pona kozwa biso eza na mona facilité Facebook na biso eza pe kaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com. Wana soko contacter agence na biso bokozala décité et puis offre bino bamboka ya kitoko obolingaka. Vraiment les voyages à votre portée. Tout ça wana tocheli bino Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence na biso eza na assurance ya kitoko. Ba o bako solo la kitoko ba komona makambo ya kitoko. Vous venez ebele boya ebele selon ya paka na paka suka le koma mungu ate tinya ba lobara wana agence na biso eza kitoko makasi Royal Travel Agency. Pour nous contacter biso adresse na biso eza facile lié eza que non de l'agence pour nous mona biso directement na boulevard du 30 juin référence Equity Bank BCDC. Donc contactez biso na numéro na biso il y a agence et c'est 081 60 24 373 directement aux biso contact yango na bandeli pe yango batie arba affiché contactez agence Royal Travel Agency beaucoup à la décité et puis pour la surprise il y a ko surprise sabino na ba onyo so ba étudiant o bani batanga na Chypre to soldé to boaki ya ko boaka et c'est makamno nyonso au cause à la décité agence Travel Agency kitoko ndengo wana diki bana ya Canada bakoyamba bino kitoko bomoni batuni bazo voyager direct bakomi na mboka poto na mindele Biélorussie bokozala wana bokoseple et puis na kati ya Canada Turquie Chypre toi offre bino chiffre na prix ya moins cher na $1650 aussi si makamno nyonso. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup
d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prières, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020, Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer le Seigneur avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Mais le quoi ça la musique, ils ont convaincre battu, on va tout bantimake. Pour la nini, bon, il y a qu'à botter après des fêtes à Moutouisa. Pour attendre battu puis baton d'été, on fallait à ma tête. Est-ce qu'il y a un concert au fallait au bête, ils en a poto, ils a pas encore dans l'eau là. Pourquoi ne comme il kamba Joseph, ba Pierre, ba Nani, ba Petelo, ba Nani kuna. Fallait à place au bête à concert puis c'est plainte. Ezate kapashula. Tout le monde n'a pas solo. Ça au côté l'été pour baba yo côté la peke au côté. Na côté là ina nini yango. Na uzaka wario là ba monanga na ina enveloppe na autre enveloppe pa chocolat fallait footinga. E ba soule. To ba fisto coloqué to ba soule ba soule. Comme ko kuna bana benga soule ka uka na kebeta matolo. Oh. Mais il fallait attendre batwaze beleta mataka. Ya mataka. Kapashula na lobby Est-ce que fallait zo beta musique pour na bino bato boyo juger, to zo beta pour na contrat na ya signer ki na bato boyo kota. Kapashula to za au milieu du village na bato benga nga ware, je m'en fous. Bo benga ware pour donner la bino enveloppe ou ti pa fali ba footinga. Bo sola ku tuté. Na sola ku te numéro ezate nyoso ezate. Soulé de Solané parce que ça social, ça sera papa social. Et ça, c'est pour nous m'embafali. On se comprend. Il y a un fisto coloqué à s'éloigner dans un banquier, à s'obandika dans YouTube. Ouais. Na sola rappelle un bangoté. Maintenant, quand le balikambo est normal. Tu critiquer Kate pour na, vous avez un peu critiquer Moutou. On se montre à Kapashula. Ceux qui passent à l'IP plainte, ils ont des problèmes. Chaque jour, ils ont dimanche. Oui. Attends, Moutou, faut m'attaquer kita. Faut m'attaquer kita. Attends, quand on a concert, attends, Yomoko, hein? Ah, qui te rappelle? Ah, qui te rappelle? Oh, Kapashula. D'abord, Nino, Babé Rambani. Ah, comme Kimi, ma montagne. Hey, Kapashula. Classe, tika tonné. Il y a deux foufous qui ont travaillé. Et vous, qui sort. Kapashula. Kapashula. Tous les cas de défaite à Moutou. C'est ça. Pour moi, il y a que ça là bien. Pour moi, il y a tout ça analyse boy. Solo to na salle analyse mabe, boyo finga ngaka polo na salle analyse boyo c'est analyse na salle ya bien. Pour na nini? Fallait sa musique né, botika ya sala. Batu batonda te boya ko contredire te. Et la musique, chaque jour, il y a dimanche. Bino bozela na stade de Martyrs, so atondi cité boyo, pour te dire que analyse ça là ma. Ba tu peux pas que tika mitakala pe kuna na stade bazali o ba signer que so atondi cité oya mitakala. Todo monde vende ba tu ba que tika mitakala na stade. Pour entendre ça, todo souhaiter. Et ça mieux c'est la fierté na bisoko. Moi ba tende ba kumisi buba. Ozomona, et ça fierté na biso faire pas stade de Martyrs. Toyo boya faire entendre ça tête. Oh, faut encourager à beta na stade, ba tu ba kota ba ça la promotion na bango. Mais eloko auto lobela, to côté likamba mama Congo. Conférence de presse, loin de là, ba journaliste akala to ya sika to nini pour question singa journaliste akala to ya sika. Ben oui, équipaté. Pour peut-être que journaliste akala pas en expérience que tu ba question. Quel est le sika?
likambo to lobela makambo mama konga lobeza mabiki natala ki nzembo ya liberté to lobeto yati natala nzembo ya liberté pour ceux qui vont le baquet fallait asomba ba vie faire asomba ba vie c'est faux et archi faux pour innocent et moi les capé faire na ba vie ouais allez carré puis na ba vie bon le baquet innocent somba ba vie bon le baquet innocent somba ba vie et ça fonctionnement ya musala na ba album ndenge zo kendele na ya ba fan na ya ba soutien na musala bureau zo sala or ligola ki ko loba za ndeko nawo moyen ande konanga c'est ça or ligola o avandaki na kiti ya nolitambo aza ndeko na biso ba wario nde bobenga nga wario aza ndeko faire rigola alobaki Pascal santaki ke rien ne change pour ni so mama konga lobi bo finga yi et loko zo bomo bo linga vérité te faut ko balancer plus faillite ezali to ko loba faillite eza pour nga kuna lobaki pesi mabeza to lo mabeza pour ninge faire yembi na kati nzembo na ye ya liberté ba jaloux ezana premièrement entourage nende ba jaloux ya solo te kapashula ba blokaki bango nde ba bloquer kapashula bango nde ba bloquer yo mona faire abimisi nzembo ya liberté il y a un jour et ça dit ce qui 100 et quelques car ba 100 et quelques oh yo soki oyambi tamusu ningo ya pasteur John te to teka neti pasteur John obeta ba 100 est-ce que le carabo soto moi to lobate pasteur John na faire ba bazan ndenge mako faire des artistes congolais reconnus partout ozo comprendre si si ko nyoso wana tong to lobela tong ordigo la ki ko loba on biso mto tinde ordi ouais si ko pa ni so mto muso lobi bongo boye bo fingi et comme mabe oh mais ce qui a changé entourage, tu se retrouvé dans les bouilles, tu vas dans le bakaka. Tu sais pour qui fanatisme, tu sais pour non nerf musique na biso. Tant tout le monde a fait fallu que tu as bougé, tout le monde a fait que tu as bougé. Il y a un monde de la concurrence. Concurrence c'est ça soutien. Tati niveau il y a ba censé ba comment on innocent ba comparer na fali. Bolongo li faire. Pour est-ce que bino bo raisonner té? Bozo raisonner té. To yebi que bébé ça qui a fait na fali mais ba pousse à faire ba comment on innocent. Ba pousse ba casse. Ba pousse avec raison Kapachula. Ba pousse avec raison. Faire à Kitty. Papa Hervé, ce qu'on l'a biso, tu as un poste au salon non recensement. Il y a place au monde qui est marché. Changer nanou. Yo kati ngande kapacho ya mbanga bo so émission beta ba envie ozong sanga lobby. Linzanja. Ya ko sanga te. Ozong sanga te. Ozong sanga parce que il y a des gens au baza ko apprécier le fait que baza ko apprécier ba tu peux ba luka batala. Musa de salama bomoti. Aïe binjembo liberté ça m'a bêté mais ngai na place aïe binjembo liberté faire il faut qui nenga bima ki bongo a concentrer à sa sous motivation ya album Dynastie il fallait qu'enchaîner zonge la promotion banjembo ki toko eza la carte Dynastie tanga zonge la no promotion na ya Dynastie après so ka moni ka zongi na place na ye après ça binjembo liberté pour na kosa nini ko remercier batu na yo Batu bayebi ko ozaki na kasho bimi o remercier ka batu conférence peut de osalaki o remercier batu mais quand même il faut qu'on attend zongela no dynastie n'a pas so bimisa no liberté pour étouffer notre dynastie ezaki na banjembo bien pour dynastie s'étouffer parce que outi prison bureau manjanja promotion ba osalate ba ko finga la conférence mais faut monati ba salinga ba faux compte yo ko chaka te oh ba hypocrite ba conscient yo za warrior na mona su ba warrior pe ba yaki kuna oyo tuna kama mpaka fali ndenga mabe na comprendre batu ngo kapashu na mukili so bolanda ka pona batu olobate o sale loko te manzanza ozo comprendre eza ba biloko ba fali ba salaka pona batu o sala te azo sala po e convaincre ba o ba olinga ye o ba sepesa musala na ye o ba sala na ye ozo comprendre kapashu te mais faire revoir hein il faut revoir faire revoir mama konga lobi mabete te alobi nyosho ba mabete malgré abete ba comme sous mais mususu pena aloba bien ozomona mais ndenge ka olobi nanga ka o ndambo ya lobaki
pour revoir entourage, faire et faire revoir entourage. Toi, on a pour ça papa Hervé Wanezonga. Comment Wanezonga? Biso to benga papa Hervé Tongo. Bah, évitez. Ngata on a comme baboye. Ba pichu botoko ba shagi musa ubatalanga. Ba yebi manyango makamba loba to yebi succès au faire outi nango. Oui. To yebi succès faire outi nango hein kapachula. Bah ba yele lo. Ceux qui ba lobi ba revoir entourage, ils ont ba fingité. À revoir. Parce que ndekona moko ligo la loba ki ngata ndekona biso. Ben oui. Je suis Orlitis que ils ont continué. Ouais. Avant de ça, Orligo là a tourné à propos le baki kamanto. Yo le koza ndekona yebisangai. N'entourage yo moni faible. Nanyo aza faible, nanyo monde enquête tika ya za to fonctionner. Et ça m'a bête. Et ça m'a bête. Ouais. Soka sali bongote. To bando mona ka ba sans vie il y a un jour Njembo na kati ya YouTube. YouTube conférence kutu etalami ebele pas Tracy que la chaîne Nemo tala niveau donc boato le boya kutu ne ko tala pas kolo likambu bozo préféré to boite yele Tracy mbelenga na pesi bambote à travers la pe makasi to boite que fait tala ma place mususu zalo ko etalami ebele pananga mais pas kolo likambu tala miti atako biso to partager émission boy pas no etalami pananga pe etalami voilà. À revoir. Vraiment. Toi qui es vraiment bien, merci d'avoir eu ce en tout cas, Foura Kasiki, là, Balobi, la fille du président. Ça va, Foura, fonctionner. Toi, Balobi, c'est la capachula, les cas. Foura Kasiki, là, la fille du président. Donc, je te salue, ma belle sœur. Merci beaucoup. C'est la fiesta Goma Bic Rouge. C'est la mbote na Thibaut Fia Lipeka Solo héros. La PCO Bambote. Balobi Katumbi 2023 et pour moi là. Un service depuis le Bumbashi Moté, ma maman Julia Niaka Samala. La PCO Bambote. En tout cas, merci pour nos cadeaux. Nabino en direct de Chine et les cas qui déjà tous et la caille à Koto. Ouais, Perry. Merci beaucoup. Perry qui nous a intéressé. Et bon tableau. Agent, c'est ça, 3 semaines. Bon tableau. Magali et Kamba, Hollanda. Magali Kamba, je te salue. En tout cas, merci beaucoup Nabino tout. Ah, faut aller qui s'accapachula. Merci Nabino tout bolinga ngai. Bato bozo soutenir ngai. Na linga bino mingi. Hein? Boti karabiso te tozara wana. Bino bozara wana pour na biso. Na bango. Hein? Boza pour na biso. Bandika to aka bat na bango. Boza kaka. Hein? Boza kaka. En tout cas, mingi ya olobezati. Vraiment. On est ensemble. To côté ce qu'on a makambo o ya vanité et le bas Mourachou. Vanité de vanité. Poto paradis terrestre. Kinshasa li felo. Oliera Yaoute. Lesbienne. Donc on a la même morale. Hein. Pourquoi pas mettre un lo moi bon. Et pas c'est lui. Bilobé là, moi si. Ah, c'est le pendant. Na mona papa si. Kombo ne kita. Jolande la mutubo, lo baka boteli au moi si. Oh abamba kaka. Ah, on a créé kaka. En tout cas, to continue soubassement. Moi biso to za matière te pona toya to ça là on vous oba mais tu as rendé ko conseiller parce que et beti vous oba trop quand même kalunga za maman et ça te que tu en parti pris mais côté bon maman photos en a parti pris pour ba epela na ba za ba maman atale musu to koloba pona bana monte mais ba za ba maman ya batu moko ba yaya pe ya batu moko ba ser na biso mais en tout cas ajustement un na reconnaître qui était malgré la musu en sa zone ça ramène modèle wana on dirait azanga qui maîtrise quelque part faut ba barake ba za ba beau frère ya batu pour respecter pela musu bas na bango o bazana bango na banda côté pe richesse en tout cas on a retrouvé bangoté côté ba clash wana donc il faut maîtriser zala moni ce qui peut te lobi que Kabila Zari na mabena eto yebi ombo ke kufa 17 ans mais quand même maîtrise wana oh ya zara na on ya di banque na sali titi il faut quand même toi adapter ngo ata mon keke ba lobby ba fini yo zo pesa ka matière te ezara pe bien Malika okoloba nini na nyoso na oyo moni pour epela pas zonga sous deuxième gong auti ko zonga lisusu abi ye pa otikate ata bo sele 1000 ye pa osa 1300 muto akolemba akatani na likambu o etali ba toilette photo e ba rapeta on to na ba TV mutu nyoso abonga te mutu nyoso za riche te mutu nyoso aza na bonne te yo ibisana na comédie nini yango o abima na ville
asila bima na sitas agenda poto 3 fois na bomwana nayebi te so na lobi mabe ma ville hein continue question ka paka lobi peut-être paka habiller sa boursa vie na ye abongisa pena kokufa na ye donc au 15 jours cotisation kota na pena faut bo apesera po ata bata poto musu basela ba cotisation to mona kapashula yo pesa no ka question na pesa ka question siko na éviter famille ancien so pe na poto o dénigrer ba na lobi boye comédien o abima na ville ezaka sila bisala ke na poto 3 fois na bomwana tika boye boye eza comédien abima aya oyebisa biso ke opa biso ezali na ville osomona toyokaka makala ngunza changu gabwa c'est ça pompage moins te tokota Kapashula en tout cas viens à Hans Luzolo avec tout le respect que je vous dois parce que Hans Tosola rapena na WhatsApp di Shababa ne Tosola vraiment na WhatsApp ok mais Kapashula nazaki choqué na bango tout eza makalunga eza di Shababa eza la Hans eza la Mame Pela mais non décortiquer te décortiquer pena non décortiquer pour te condamner comme moutouté pour se retrouver dans 4 siècles wana ngana odinga na yeba kanda one uti wapi na mwana parce que makalunga oya dégager wana et uti wapi na motema hein oui balobela ka nini azelo mabe mwana pala ndika kalunga dans son lien madesse ko megate faut ça non eloko na ko finga ndenge nini na yebi ke un jour madesse ko ya elongi na ngai ko bima mwana eto mystique papa paradis atala ke na mo na mwana zinga te ke rozwa eto mystique quel ndika mwana elongi na ngai mwana bibi elongi amura ya pas gentil ngobila elongi bimi kuna ya manjuzi wa mbombo nyonso wana po fingai elongi mabe ebangisi nga eloko wana kapashula mais yo wende ba 13 ans atuka kalunga kama aza mutute somo aza mutute apesa e pas on loba steka te kimia mama naza mutute en tout cas na kotoka tout cas madesu na ngana memi ya pasi boy 9 mois elonge ke bima kuna ya noko mura somo en tout cas kapashula nazaki choqué bakokoma na niveau wana te obi po nini ata mpona respect ya papa kodi aza na morgue c'est ça hein? Ata mpona respect pourquoi boza basage c'est que famille akodi bazwa cotisation te po bokomaka bopesi bolobeli eloko wana mpe koma mabe napesaka oboye na bino odécortique napesa mwana omiliki makambo nyonso bafo wana balobi wana makambo omiliki omwana elongi mabe omama elongi mabe yo kutana nango ya koleka ku wana yo kutana nango kapashula na yebiseli bango boye soki omoni oza na charisme te yaka kapasha tekelo charisme comédien nyonso omoni kaka na charisme te boya abatekela bino charisme na moins cher somo kapashula badéconne tellement papa kodi aza na kati ya morgue papa kodi aza na génération na bango te tomonaka na bagénération na bango so moto akufi koswana ebimaka bitumba ebimaka bamakambo ebelebele me botala no paa kodi oyo alai na kati ya morgue ata mpo na bino te biso toorespecte bemba paa kodi po paa kodi biso totalai na noir ebla bino bototalai bino na bacd donc na victoire na sobi cd na talio me paa kodi totala bango na noir et blanc soki boa na tv te boolela botala groupe salongo te botala lipati te botala nani te ozoisinga mpenza ko kapashula ata mpona bosala yeke pa kodia ata mpona mpo biso analyse tokolemba te tokosala na biso tokosala mpenza me bino ekitisi bino mpona vie na président 11 okokóma na niveau wana te ata moke lisha baba na oya nsima
nakangi na mame pela nana na ye na koto omoni Kapashula ki chrétienté eza pasi na maîtrise de soi eza pasi Kapashula wana ke na kaya Makalunga pona bato pe ba condamné pe Makalunga akoko kota bana te mais Makalunga pe tanga finga ma elongi mabe ape na bana ape na ba mama na ye na ba noko na ye na mobali na ye et puis na remarqué dikamba ba fille ngo pe bilongi mabe ba biso so to ba victime mais to pe na bandaka mabala biso ba ki pe kape biso bata bilongi mabe tozo bota tozo bala na biso pe batayi mabe to na bato ba olinga biso kana bilongi mabe na batayi mabe pe to za considérer ozo comprendre Kapashula Makalunga il fallait qu'il a zappé question na moment au pas koye pour ebe question à répondre et pelisa moto te mec ne na hana ndenge ka ya comédie te Kapashula na ndenga comédie te Makalunga za maloba mabe oh na ezo mona eza ndika muke ndika wana oya bete eza ndika muke to e pelisa moto mais en soi to bite ke na ndenga logique Makalunga fingi mona ya président afingité mais eloko est dérangé za nini po bango mo ba reconnaître que ba finga Makalunga mabe c'est que moi na pas de mabe eloko est dérangé yango wana conscient Kapashula na émission conscience ba ko sangote est-ce que le makambo source nango eza makambo disha baba yaka na premier tour ya a réagir ba fivette maemba ba kota ba kasho na makambo oyebi oui oh kasit makambo et puis il a dit chose pour dire on dit ba côté YouTube pour tout aller boso tanga yaka azoma ka senga pardon asenga pardon ko kaka charge likambo asakate ba biso tout ba benga kadisha baba yo ko senga pardon te olobi mabete oui effectivement to côté la ka parce que aloba mabete alobaka makambo ezoleka entre bango ba comédien yango to motiva ka to encourager kai mais comment makamba ba mukamate batu ba kota ba kasho ba biso te comment mukamate ke zongi maintenant to encourager te pourquoi avant kota non pas dit shababa président Hans to ebi ke osolo kana ba biso nyonso ba petit na yo soko yo ata conseil na ngate ba lo ba rapé il faut ko yo ka loka bino bata poto bo yo ka su ba conseil na biso na bata ki chassa te bo yo ka ka ya bata poto yebo ba ke ya bata poto pe conseil nyonso pe za ko swate faut bozaka na ba conseiller ya bien likambo so ngo sala pe bo ya likambo base ata biso to na ki chassa pe o yo ki pe conseil mo be malika lo ba na yo ne na lo ba boye na capage télévision. Il faut arrêter. Pour ça, sur émission, pour ça, sur vidéo, Ozo mona. Parce que ce qu'on l'indique, parce qu'on entourage, moi, on a poto va conseiller. Et là, on est là, tu conseil à poto pesa bien. Il y a qui chasse les ailes, ma bille. Ozo comprendre. Yango. Nandenga normalité Makalunga finité. Et là, quoi déranger, ça pour ba finir Makalunga le mabe. Tant Makalunga bi que moi, na koka nanga. Yango dérangé pour conseil sélectif bino ke biso to finga ka elongi mabe loka lobi moi nanga kokana ye c'est ka fingi pe moi nanga elongi mabe et loko dérangé yango na conscience ozo comprendre Kapashula Makalunga il faut zapper to ebi ke miteme kokana te. Et ça le quoi yo ba finga dodo ba finga mwana kapache longi mabe ba finga mwana kapache ba finga mais na mona na ba tout ba kota mais na mona te kapache ça l'émission mo boye et ça peut être mission les cas ba biso da papa mwana a finga mi ce qu'on a dit boye to yamba pe na ba émission mais na tikala ko mona te otangeli biso komba moto yo to sala o revendiquer pour ne lo komo ba finga mwana. On a tiré la charge Nzambe. Voilà, le problème est que nous sommes la Nzambe charge. Il y a ça là, après 4 ans. Ozo comprendre. Maman Kalunga, il faut qu'elle zappe ne pas ébé paye sa moto. Ozo mona. Oui. Aïbe que ce qu'a répété réponse on a épeli sa moto. Pour un spé. Tant Maman Kalunga le bébé bongo, a ça les sous vidéo na prière. Ah le bac non tu restes avec Tata Kalumba et tout boy na boy. C'est comme si na soubasima ils ont batu bayaki. Yo ko tika bongo te. Longo le loko. Et loko to lo bayango yo. Viens nga Hans Luzolo. Bon luka boza na ba mentor. Soko moni mwasi na za mentor ko orienter te. Bon luka ba mentor banda biso pe to za to pesa ba conseil. Ouais. Faut pas que l'on la bana na ba réseaux sociaux. Ozo comprendre.
Ole mwana kota na ba miniature na likamba bien, mwana koma kota na miniature pour na likamba ba bika kokana tata kalunga zelo ni mabe. C'est ça. Et ça na biloko musu pour na protéger mwana. Il faut oki ma bêtise mo boy pour protéger mwana o. Et ça bien te maman mwana na pas zali, famille ya maman mwana na pas zali, ba maman le ki ne pe baza, ba maman kulutu na pe baza. Pour papa yo mo ko fungola porte. Fungola ki o makasi. Ozo comprendre? Pour makalunga ayoko beta ndika na kanda pour tout le monde makalunga et azui poison. Mais tout le monde président a saleka ki ayaki pour na ko lobake eza lokuta. Nyonso aniza ko funga ba porte té. Président gardez bond. Poa wana ozara nango. Kilo wana ozara nango. Gardez bond na yo. Gardez bond. Nyonso to ezara théâtre té. Nyonso to ezara ko loba té, nyonso to ezara ko landela té. Pour na ko protéger famille na ona mwana na yo. Si si. Pour so ko fongo les porte té, mais kombo ya mwana linga ekota té. Ba biso to za bata ba ndika ya makasi, mais to changer pe. Pour na fongo la ba porte té. Niefo muta ya yemoko atumbola yo afinga yo aclashe yo même okile mona ke yene muta bandaki et vous me répétez ko ya ko tombolelo ko moko boité e fongolelo ba porte na mwasi no afinga ma na mwana ko makota na miniature na ndenge ya made bo respecter pas ko edité pona nini mame pela pona nini tetanga yaki abomaki moto. Parce que ebeke langage na yo oyo ko binisa wana ekopelisa su moto ekopela lisusu biso ne tovandi boto na poso to mona bibo sabe miso ta pona bo rendre hommage na papa Koedi hein ata ba bino bozo ba chance à retourner na papa Koedi en côté mais quand même ba ngonde ba pesa bino valeur bino ba bénéficiaire ba papa Koedi ne ba sala que théâtre ezala bino ba bino ka ba bénéficiaire pourquoi ba respecter ta nzoto ya papa Koedi te pourquoi kosala ka likambo te po muninga sali kosala ka te po okuna leka ka sala soki ezaka bongo ma biso na YouTube to continuer bandika po mutu mwa leka ka betenga ndika nga pene yo répondre ndika échanger biso te mame pela ifaki kaka po déjà ibeke réponse wana ke yo instant azaka na Kishasa ifaki ka ko boma moto pourquoi parce que bo banga bango te. C'est parce que bota la moto azana morgue. Nanu to tano papa Koedi. Bile bo mona papa Koedi nzanja. C'est que mon kolo papa lomba kufa bo sa ba bêtise oyo. Ça na bon. Hein? Bo sa la ngo calmement bino bo bine bo lela bino te. Bo yebi ne bo lela bino ta fana kota non na vanité. Bo yebi ne bo lela bino te. Kapachula, ya na serment ou ta poto aya na mwana na yeba ke prière et tendance. Ba sala accident et tendance na ebite so boyoka li solo wana. Ba uti poto ba yeba memi ba prière et tendance na retourne ba sala accident ba kufi. Muta uti poto ayi Kishasa. Oh, e bon nga pakana nga mode de phénomène. Yebisanga. Akufa la pongi. Jika ya makasi ya kala. Na pongi. Ozo comprendre. Na uti poto ayi oteka mitukana e didi akufa boy. Do émotion ba liboso na mona. Do akufa awa ba komuluka suba zongisa ye. Osomona Kapachula mais balela ebate akana ebite akana kite na ba mbongo na ye na banda yebi ba millionnaire combien ba kufa mais ba millionnaire belé ba kufi mais comme na era okunda bango boy ba komo senga ba cotisation ba sala ba cotisation ezali bo pasteur John Taran ba ke mbongo bana uta awa et pas maman Kapachi zozonga poto place ngaza ezali ozo kopé Kapachula mame pela rôle na ezaki il fallait ka boma moto non seulement pour na côté la makalunga pour na ko boma moto pour na respect ya papa Koedi biso batu ba ko bando biso pe to loka public to tala bino to longola no ki chroniqueuse to za public to tala bino puis to za public oyo to yebi théâtre place et outil to za ki bana mike to tala théâtre ti to kola théâtre de le lengité non ki me na mbangu te. Mais il y a papa Koedi to qui mamango qui tape ba voisin sur TV bino za kufa. Groupe Salongo. Tu es banika laisser tomber. Mangu na biso so ke na kite ba na vitesse ba benga nyo fana se. Na salité na o. Bon respecter mame pe la rôle na isa qui tombe tuna ke makambo wana il faut kaza comme milieu du village. Bon ça là c'est comme si na kota. Bon ça là c'est comme si boza ba problème na bino na sous-bassement boyo ko dégager on kapona likambo ya mukie. Eza Ozomona, soto bito kenino bisha baba.
Mame pela tanga komba duchesse te apparemment. Te à côté de Kakeza quoi ba bête. À côté te. O ya peka te po ezali kambo mobo o so moni ko koki po ya te. Ebele kuna ya raté. O ye ka ko pekisa nga mo ya ndete. O ya te. Disha baba soli mabe. Photos à clair, photos au milieu du village avec Kapachula. Pendant l'eau muto benda na elamba ozate Na oka epe wana fonze para aspas e wana chap mo commenter. Te. Pona ans ndepena na lobby président ans na lingite penda garder bandi na o lobby koki. Ba mi bal basona na baba c'est jamais. Di shababo déconner. Oko finga mame pela pe bongo te. Oko finga bongo te sopi makasi. Nga so na dai mwasi ne no permettre te. Ba rola basi na bino eza nini. Na moment moto epela. Toto lobela mama ba couple fa ba yoka ka. Bota boy sa basi na mi ba ka otala. Basi ba na charge moko na ndako. Place moto epela o kitisa. Tala mwasi na kata ndaka libala so za mutema moto. Un jour mobile no risque kota prison. Pona yo. Oui, otika pe na bana. Otika na bana. O risque kufa. O yebi ko gérer te likamutango ezo ya. Disha baba soli mabe. Finga na yo mame pela. Mais ko finga ina ba preuve ba biloko ba vanité te. Ya wa nini yango? Suka na vanité. Ya nini? Ya nini? Rigole. Kapachula ngana kola ki bien. Tant maman biso zaina ndaka libala paix à son âme. Maman biso à l'époque OK ba luanda ba miliki ezo ba tembo ba lunde ezo régner. Miliki ne miliki. Mais tant que papa biso basaki divorce na maman biso nazonga na qui rigole à 500 francs. Et ça va bon. Est-ce que ba la duchesse na Kinshasa ba mela ba qui rigole te? Ba sucre ba 500 ba okanga ba sachet ba mela ngote et qui misa ba o mayele. Et longola ba onko kepoto. C'est ça. Yaou c'est quoi? Bon le la vanité. On a l'eau les rosalaté. Hein? Bozo le la vanité, c'est comme si nzamba la li pongi. Na vie ya mutu. Bon le la vanité. Na kingabo na fait fond. Comédien ni nga ya vanda ibisa biso ke pa bango za ngombe. À part si la bisalo. Pa na bango na citas. Kota ba vierge coco. Akenda poto 3 fois. Do ba tumbi na vierge coco. Oh. Mais na lobby bana poto ba komo ya ba ki vanda kingabo ati. Na cité du fleuve. Et bongi. Kota la c'est bon. Hein? Bon c'est biso na makala le destin. Nini ezali alimentation. Na makala ngunja le destin za. Ezate Kapachula. Tu as fait de ma famille partout, hein? Oui. Est-ce que tant que vous finissez à Moutoyo, Azarna Kingabo na fin fond. Tu as fait de ma famille. Azarna Kingabo na fin fond, ça la toilette na dubu. But à faire que des potes, vous savez, toilette na dubu te. Finga na Moutou normal, mais qu'on finit na vanité te. Pour battre bazongi so. Oui, vanité te. Qu'on finit Moutou na vanité te. Battre bazongi sa yo. Bon finga ya ta lesbienne on dit bon mais ça non finga azana lesbienne est reconnu. Mame pela. Mais ba aussi ba longi ko kufa. Hein? Ba longi ko kufa te. Na bi soki pona yaou même Loris la congolaise a kufa. C'est ça. Hein? Ba vie na biso ba Claude Impresario. Ba kufa na Covid. Mobutu. Yebisanga. Te pona yaou. Tolo beno yaou na Mobutu ça kufina na époque à Zaïre tam so ba yaou ane tam so ba yaou ane za kité ba monde tant ba ke yaou eza Kapachula ba kabila le père yaou eza kate à l'époque ba ke poto ezalaki na pesika mal Loris la congolaise tia kufa Amélie combien de yaou banda kenda poto moi na poto a tongo pour vendre na poto Munde Alex ko mbongo na compte bo biso munde Alex biso mbongo wapi oh na M-Pesa te écrit pas du compte ezawana na communion ezawana le kaka na pe na carte visa oui et les cas finga mutu ko finga mais ko finga na vanité te soko le bébé au déconner ka te mais dit Shababa a tapé à côté et puis tout yé pena mobimba po tout liboso zongo senga pardon ah bon elle est wapi oh elle est kaka yanga ko na ba compte ba M-Pesa depuis c'est la kuna na Chine kuna c'est la fiesta boire na M-Pesa on va continuer ça elle est kaka
te poso pesi biso exemple ke yo kuna na poto munde alekisa komba na compte biso pe aele kaka mais c'est Google alekisela biso ba mura bazwa ba mbongo mbamo direct na continent omoni ke ofinga moto eloko oyo lobi na ye nzambe miso etala boyebi tata nde bofinga mame pela lesbienne boyebi oyo nzambe abongisele lobi te tout le monde ba lesbienne ebele ba changer ba comment oteya bato na ba cher ba pede ebele ba changer ba comment oteya bato na ba cher eza vie réelle à motu eza nde bino babenga bino ba pede boyebi ke eza besoin bino ba pede te mais quand même touchera pe pona bino ozo comprendre c'est ça. La richesse a koka peka koya côté là en c'était pour maman pela atenge kombo na été a koka de kopeki ça en ndete master koki sur YouTube ozo comprendre mais bazana ba faux code et là ça ke bana ba faux code bana ba mentor te basi na bango fu baza ba mentor na bango tant moto epene kamo boy pour la na ebi ça que na bien et na makamusu c'est ça ba preuve de maturité o lo ba kian et ne loko musu so sali boy biso immature. C'est comme ce tangaté. C'est immature. La richesse à l'obaki, tozo banga mutute. Namoki babanga mutute, ba respectane batu. Namoki babanga mutute, ba respectane batu. Donc c'est que bon respecter ba papier no métier. Po bino ba na poto ba papier no me ba na Kinshasa, bon respecter ba monter. C'est ça. Que c'est ça bon mot. Alors ba manzanza. Oh dia ba sala. Eza dia ba manzanza. Yo kati comédie nyanga ta cotisation et so ma cercueil. C'est ça. Pour ta quand ba ninga tout ba 30 50 tieka par rapport à relation na bino bozala. Tout le monde a couvert na biso gérer de Londres kutu. Na nini ma sirika. Na nini Diana il paraît somba so cercueil so nini. Bos comme ko sombe na mutu cercueil. Liwa. Et ça bien par rapport à la crédibilité. Tant que vous finissez dans un poteau, est-ce que vous avez bien sur un poteau? Vous avez bien sur un poteau. Vous avez dans les bouillies. La toilette est djoubou. Et ça, vous avez fini la mouba tout. Pourtant, vous avez fini la moutou. Bon, après, il y a un moutou dans la région de la poteau. Olobani. Ah, c'est ça. Olobani. Je suis pas la sakanda et là, kende. Azapi na ba fan na oui. Azapi na ba oya ye. Ozo kopo kapashu. Po suri pe mame pe na ba fan na ba kanda neti ya ba biso boye. Ah kende. Ah kende. O mo na bela sera fiesta tomboki. Eh, côté tu vas ta bibi. Tu vas kutu. Na ebiso estime te mami rai pa ka pa o konta kune ke ezio ezomi. Ouais. Ozo comprendre. Oui. Malheureusement, biso tozana ba famille, te toani na ba famille. Oui, famille. Na ba vrai conseil. Ozo mona kapashu la. Vie na biso di shababa, boluka ba mentor. Ngape na zara na ngape na bite ke na parfaite. Mais na zara pe na ba conseil. Biso so to ba ta ba. Ba conseil na biso le o mo abe fivete mayamba. Ah mwana longa kuna yo ba makaba moto, yo sala ka boye. Ko bo moto est synonyme aux Perez. Oui. Non, pour ma moto, pour na to bimisa maturité na biso. C'est ça. Pour la qui sa maturité na pas batou. Que loko na banya ngote mais na la que toi ne monté. Ndi comme super ko peser non. Mo yo ka elo. O peser ngo po elongo na yo. Bando como longo, lo mo te kimia. Na vanda kimia po te yé, na biso que toi ba victime ba fie bilongi mabe. Ben oui. Ba biso pe na ba YouTube ba finga biso pe bilongi mabe. Mais ba pe ka bana ba pe ba bota, ba ozwa biso. Même moral. Bon, aujourd'hui, ce capachula. Ozomona. Ba me compé vraiment corriger le Koana. Et ça dit bien té. Et surtout dans le moment où papa coudait, bo banga ba papa lombete, bo banga ba mikolonio sonate. C'est que mko ba papa lombe ba tia mituna c'est bo sala ka makambo bo sala. C'est comme bino moko ba le bino ndeni. C'est ça. Hein? Bino moko ba le bino ndeni. Et puis là, tu as bien cotisation, tu as bien cobela. Il y a cotisation, mais vous sommes les paiements. Attends, vous avez cotisation, ce sont des gens qui ont dit c'est que les kilo, ceux qui ont sont paiement, ils sont moins. Bon, bébé, ils ont tout voyé, puis ils ont paiement qui est là. Et ça, ils ont bien été. Ils ont logique. Donc, encourager. Et ça, ils ont bien été. Viens dans un luzolo, maîtrise-toi.
moi si ya vient nanga Anse Luzolo soko landanga semeki national maîtriser mobile na omoni ba makambo susu toyeba ngo par rapport à basi o baza pembeni tango likambo mo boye salama to moni pena ka Anse Luzolo a réagir te c'est que c'est meki on comprendre c'est meki a petit si c'est meki a petit mais ni shababa ndeko yo pendo kena ngo penya mabe okena ngo mabe o sali pena ka ndiro o milongo li mobile on dirait moi ça vandi liboso a caméra okena ngo mabe so bo yo ka biso to loba te bo ke yo ka bato ba motiver bino bo continuer bino mo bo mon inconvénient makambo oyo et ça dit to côté ya ba moni kitoko malika ba dédicace la banani en tout cas merci pour apport na yo kitoko makasi et ça problème te ngana lobby na ngakaka oya kozwa zui o ba moni ke na lobby mabe po eza bato mususu lobby na bien et comme yo petua na sala boy petua na sala boy ngana loba na cadre na ibi ke vina nga ansa ya kakina ya kape boy to kutani pe to solo lipe ozo papa kapashula bakolisa mabete na olinga te na moni Anse Luzolo ya fingi lobe pela lobiso ya fingi pela ate pela ya ofinga yo te moza mobali to comprendre Anse oya te poza mobali olinga swana na yete pe zo la tsamba mo maturité ya moi soza na epembeni ozo comprendre likamba mwana ifaka beta ne pe kakara po yo moko yebi susa makambo yango ozo comprendre po maka lunga pe afinga pe moi sa sai ozo comprendre afinga moi ça ça dit yebi bazo mikumba to eloko ezanga bato eza bozo linga ko sala ki chrétienité te na ba mama ni mama bakoti donc yebi sanga nanu yebi sanga ba mama ni mama bakoti viens nga Anse tala silence eza arme moko ce qui na vie beaucoup apprendre ngo et ko sala au grand plus tard et puis ko peso valeur silence ko sala te po muninga sa neti ngala dichesse na yebi loko eko lobate. Il fallait pas. Yo zam muti fako petisa en stika to kaka bango ba basi. To tika bango. YouTube comme diriger batu mabe YouTube comme ko kosa batu na ba lo mususu comme longa batu ba conscience. Ngati na respectera Anse Luzolo, ne na respectera bino. Na lingate na mona bino bo vivre dans les bouilles boy na makamo ezanga tina. Mame pela za mama so lemba tato finge les beneza mboka na ye déjà mesana ngo. Eloka siko ko zalate. Mais au moins bozo côté na ba komba batu mame pela bote nga biso na ba komba ba comédien mame pela bima ba to potanaka to yeba keza bongo po ba lobi mame pela bima ba comédien oui et bien potanga ba komboti to continuer ba matière pour matière pour ce que souki boto lingate et continuer le corps on a pour ça qu'on honorer papa Kodité honorer papa Kodité ça les bien vraiment et ça qui to côté pour bino boye binde bo kunda binoté bo yebinde bo le la binoté ko va na pote za ko somba pe maté o va na poto po ndamba sa ko apesa ko chance aux angela poto kende ozo comprendre mo yebinde ngo kufela te tam suso kufa na train na poto mais na train bazangi na moyo ko mbome au final yoko lo kwa pichard o ko pa kapashula to tika to loba makambo te lokwa nzamba lali pongi lokwa nzamba kufi lokwa nzamba sali boy poto et ajimo paradis te kapashula yango poto eza jimo paradis te likaba poto kapashula beaucoup confondre poto na paradis beaucoup confondre poto eza poto les gens aussi souffrent là-bas ozo comprendre yaya est-ce que ba yawango ba tele biso ba kin marché ba galaxie ba nini tout est comment ate loko kokana te mettons to kota to le ba glace na biso ba ni et ça peut ka bien bon glace à poto na awa différence c'est zéni ceux qui glace à poto et ceux qui batu ba ku farate na Kinshasa pour na ba glace à poto mais tout le monde na papa qui biso dans hôpital tant ti monde na poto sali glacière ya ba yaou et yambango mais la pas bika ku fate te mezala ata ba mini ki te ya bango leki te ezali te na lobi boy ya bango leki ata ba mini ki fresh wana ba ya bango na ko mela ke rigole wana te pe ngomba zati na lobi soki awa kutu ngombe ya bio te ya bango na mini ki ba ofina ya bio mais elobe na bango leki kasi kanda te so lo bisa ba na kata Kinshasa ba kufela ba tuté so ezali pona yaou fait ba tinda na ba glacière ba kangi ba yaou na bango ba tinde bo pesa mama leki kuna mela pa kufa te
eza bien te bohonore papa Kwedi te biso oyo tobato tala bapapa Kwedi mpona bavaleur ozo comprendre vraiment papi Lomé aidika mpe bana na ye mpe bien ozo comprendre aidika mpe bana ebe babiso tozalaka na groupe Simba nakima mpona kaka principe na okoka te nakimi nakoki te nakimi na ngai logique oyo ezalaka na nini wana maakalunga fo azwa mpe maîtrise azwa toyebi kaza maloba mabe azwa maîtrise mais na ndenge logique maakalunga afinga mona afinga ete merci en tout cas na bao balandi biso malta nalobi nyonso na bosa te te nyonso so ya sike ye tokoya oya John ndi azosenga pongi en tout cas merci beaucoup na batutu balinga Malika Mania Mishimo Paradis des gros bisous à vous merci beaucoup na batutu o ba soutenir biso na yebi ke boza tellement vraiment ebelé to ko boka kabino nyonso te merci aimé ponda en tout cas non c'est la vraiment suite hein non c'est la vraiment suite et ça biso bien Kasi boutique je te salue na pesimbote na batutu balinga biso boza tellement ebelé nde to lobakaka Rit Beauté Nzambe à l'Oposo to pesio bambote merci beaucoup Thibaut Ballon d'Or fia lipeka solo ya héros hein na pesio bambote place aux Ali merci beaucoup na bino to bolinga ngai bo s'abonner na Malika officiel TV bo s'abonner et aux vraiment plaisir pour Nabiso. Patrick Libanais, hein, ministre il y a Montréal, donc il a pas sur Bambote, on a pas fan Nabiso, mon toit il a vraiment va dire Nabiso vraiment il ça vraiment bien. Nabi que vous êtes tellement ébélé vraiment plaisir pour Nabiso, donc il s'en fait ça. Merci, Motema Jimo Paradis, Pesselanga Bambote, Père Papa Jimo, Père Abapeti, Papa Jimo, Pesselanga Bambote, Papa français, en tout cas, merci d'avoir honneur sur Balandi Biso, beau s'abonner, beau aimer, beau s'abonner par Malika officiel et ça vraiment bien, beau m'attraper, abonnement na bino et ça la bien côté kuna merci d'aba obalandi biso en tout cas ba obalinga vraiment featuring na biso toza wana oyo azala mato ya koyoka ayoka balobi nyonso za ya kolanda te et puis mutu nyonso ba répondre nyonso peza ra théâtre te voilà merci d'aba obalandi biso bye à la prochaine au revoir Capage TV Capage TV